Et voilà, tu continues la deuxième partie de la émission. Binomoko bomona qui la première partie de l'émission d'engele kaki. Donc, ezaki show makasi. Gagnant na biso botu ko mona papa de sang. To le kisko na deuxième partie na biso bande ko na biso ba se présenter. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, okoko ipsepso kombo na ona ni posa kani. Bon, kombo na Christophe. Na sala kopa mi ema bende ya metrai. OK Ndeko Christopher. Ndengo zo mona adversaire avant di pembeni na. Est-ce que vous êtes sûr qu'on gagner? Bon. Na habité ayebe kaka amona travaux ndenge ça ma messara. C'est bon, toleki et pas ya Ndeko na biso mususu. Bonjour Ndeko. Bonjour. Oko ipsepso kombo na ona ni posa kani. Comment on a Foumi adore, bien on a Foumi adore, mais vrai non, on a comme on a Costa couleur. Foumi adora. Ah, ok. Foumi adora. Nous avons un adversaire dans la Zapembe. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. Et banana rolia. Et banana rolia. Et voilà, tout l'équipe mbala moko na concours na biso. Il y a deuxième concours na biso, il y a deuxième tour. Alors. Go go.
Camila ni mai Mai. Venga Sanza. Mas que é tua? Eu na azana. Nasi musimike. Ausanda na suka. Wabenda ausanda. Tona matai. Ausanda. Kama kiawa, wa famila mai kitara. Minute kopi. Voilà, vous voulez un tour la biso, il y a une biso, c'est plein de couleurs, modèle et awa ndeko Christophe mona sali na donc voilà trois couleurs ça ndeko fumi asali na sexe donc gagnant la biso déjà monani ouais Christophe ndeko Christophe enveloppe na yo yango ouais Tende bani biso tukavaka fois singa bilia pour aller au pour la cause fou pas du soupe soupe na mo expérience na lo c'est pas ya kilo fort ata ma de kuja ka mbe da bolia bani mais c'est nga idea soupe ayo beta ho dada
Merci na babonné nyonso ya boyo Kabilengi Bouffe TV. Bao bozaki branché à kolanda émission na bino. Bao pena bo s'abonner te bo continuer bo s'abonner massivement. Les autres zaki na commune ya Ngiri direction Khartoum. Nde place osaki concours na biso ya moko na lelo. Bambo te mingi na le grand caméraman Mardoché. Na Eden Ngali, merveille mboyo na famille na nga ma famille dingai famille. Merci mingi to monani mbala sima.